Le devoir nous appelle, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur une nouvelle tendance télévision, culture d'excellence au rendez-vous, tous les coups sont permis, sauf les injures. Vous qui suivez votre magazine Vérité et Réalité, certainement dans vos maisons, partout où vous avez l'habitude de nous suivre. Et il y a des belé au Bazalipe, na Est, na Sud Kivu, na Nord Kivu, au Barotia, na télévision, Liban, enfin, on peut permettre de comme sous Bazala. Informé na makambo tuzo le kanakati ya mboka awa bande ko baza toujours na Kisangani bako benga biso bande ko baza na Bunya bande ko baza na Likasi bande ko baza na Lubumbashi bande ko baza partout Équateur tokobosa na te c'est-à-dire qu'ils na bande ko bako bunda afin que bande ko surtout base à la quand même base à information sans problème. Merci beaucoup na bino surtout beauté na ba congolais nyon surtout ba kota la biso partout à travers le monde, des alabans de quoi diaspora, toko vraiment pe sabino mbote ebele parce que grâce nabino né Moussa les autres qui est liboso, il y a toujours une motivation. Et ça là qui Moussa qui est vraiment liboso. Merci na papa Félix qui nous suit depuis Goma, donc bande couture à service air depuis sabino mbote skabola nabiso. Merci Naya Jani ici Tantsunga pour tout bangamicho et depuis 6 ans. Un homme réglo et crédible. Merci na mon vieux le commandant en chef Blanchard Kadhafi Motomoko bien Yaya Yabaleki Naye, merci. Je penserai également à ma sœur Chouchou Natatila, véritablement femme d'affaires, sans oublier JL Lukombo de Genève, merci. Nabino Yosoto Claudine Bossaou, Nabosa Nyote Mami Mwanda Bosa Belé Belé Oyo, Bobolanda Kabiso, en tout cas, Boye. Alors d'entrée, comme je vous ai toujours dit, mesdames et messieurs, nous n'allons pas traîner. Rapidement, présenter nos invités parce que ça déjà monte au diabo mesana kotala bo mesana kotala comme appelle mon mesano. Alors tozanae awa natongo lelo pour natina nako. Bon c'est quelques points d'actualité na invité nabiso. Merci na bande kotu pour l'attention surtout bozo pesa biso. Nous avons sur notre plateau prophète John Nongefa, prophète du peuple, wa ko bundela peuple, wa ko lobela peuple à chaque fois que ça ne marche pas dans le pays, il a le courage. Surtout moi j'aime sa façon de communiquer parce que franchise des alaka, détermination des alaka, surtout peur des alaka. Alongo la pena pour banga, A à lobby A, B à lobby B. Et merci encore parce que jusque là il n'est pas encore corruptible. Non on va corrompre été. Azobo ya bambongo, bazoya na bambongo ebele belé parce que makamona to ibango mais Yazobo a beaucoup trahir et surtout tout retenir qu'à serviteur de Dieu. Prophète Ngefa, mbote na pe, bienvenue na. Mbote mingi ndeko Alain, Nzambe lokuma sanzoli komona yo na santé zayi ko bonga. Merci. Et ça a été le coup na Nzambe parce que lobby tombe ko perdre yo, le coup la perdre batunyonso. Et ko yo ka mutu ya leki Alain na mbongo ebele na makamunyoso, le coup la conseil spécial ex ya Kabila asili ko kufa ezo la c'est Dieu qui protège. Toti kamabe, toye banzambe ata na kati na Goma na kati na liwa Nzambe akobikisa pe akosunga to bandana losambo pesima na kosenga na yo ndeko Alain olio pesanga 5 losako obakisa ta mibale ko ma 7 parce que baimboka basi jwa mwa nyomi titi na nzoto nyomi. OK, merci beaucoup. Nzambe na lola tata okeli kona se totiki ba kongomani nyoso maboko na yo pe totiki mboko ya mbutu na maboko na yo. Koloso ki yo bateli te motazo batela pamba. Na tiki mo palanga nsalonga munene ndeko alendele na boko na yo. O nazo benga mikolo nde Lazare. Kolosi ko bikisa ye na kati na kufa api osiko sekwa. Lokoma sandu lezunge pa na yo. Ba kongomani nyonso maboko na yo. Ete totala Congo, po Congo toke na mopoto pe na pelengendo. Yo banda na biso pe osukisa na biso na kombo na Yesu Masiya. Amen. Amen. Mesdames et messieurs, peuple congolais, Lamuka, c'est maintenant ou jamais. Lamuka Oyo, la plateforme est dans le binde Lamuka, Fongola Misu, Fongola Makanisnayo, Tala Makamako Likanakati Amboka. Kolala le sous. Mais la bimisa mwanze mu mukende kwa leo ifuna banda parce que. Naloba yigu tu ifuna tiona ko na studio ko. Na studio oui parce que na okimwa bato babengi papa mongongo ko Angelu na benga tata ko kompanyenga. Lamuka bana Kongo bo lamuka pongi lamuka ya. Oh lamuka Kongo ekeye bana Kongo lamuka ya. Lamuka okimwa kunga wana. Na moni voix comme prophète du peuple le sako. Likolo. Na likolo. Bakomaka ndenge moko meza eloko moko te. Likolo. Na likolo. Bakomaka ndenge moko meza eloko moko te. Vous en avez raison. Prophète Ngefa le sako.
soki moto alekisi mungu wana kolamba ayebi eloko te mokolo wana ezalaki aye te wana kuti bakotala ye te prophète ngefa losako mboloko akonda na zamba mpo abela te ezali lolenge na ye nature na nde nzambe asalela ye prophète ngefa losako ata nzoku atondi na zamba mais ekiri akokima ye te mpo ete zamba bango nyonso prophète ngefa losako esika mabanga ezali kokutana maki ekoleka te mpo eko nyonso ekopanzana okotisa biso na profondeur losako bitumba ya banzoku nde banzeta mikende esilaka en tout cas prophète ngefa losako mpona kosukisa chokolilo nde mokonzi toki koleka chokolilo bongo ya zonga yebaza biloko tu nde chokolilo eza président chokolilo mokonzi eza premier ministre chokolilo eza na bandumba milaso babula chokolilo na bino baleba chokolilo mokonzi. En tout cas, merci beaucoup Nabino Sobozota Labiso, mesdames et messieurs. Alors nous allons toucher plusieurs points d'actualité. Même Papa Félix, la R, la Goma, merci beaucoup. Alors, nous allons brosser quelques points d'actualité. Merci Mingi Nabino surtout parce que beaucoup la namakamwe kolekana awa, tout est koloba awa, tu toucher kolobela surtout le point. Il y a procès, il y a Vital Kamerhe et procès déjà jusque là. Procès politisé, procès et comme il y a plusieurs couleurs. Enfin, les 20 c'est éviter. Ceux qui les 20, ceux qui bako kata, ceux qui bako lobani. Donc héros na C. Je crois que Vital Kamerhe est héros azo la maman Maria parce que mingi mikolo chapelet. Azo za na chapelet, to toucher point wana, to toucher sous point sous maramba ba détournement. Est-ce après ces procès à Vital Kamerhe, il y aura aussi d'autres dossiers à détournement sur bako tia na table? Parce que jusque-là, apparemment, détournement, oh, et salama namboko, et zakara, oh, et Vital Kamerhe. Bah, détournement, nous surtout, le belabiso, awa, bah, tourner tout l'abiso, dossier Albert Yumeske, Bobotika, et Tigalika, bon, tourner, tozo mi tout na mais jusque-là, solution, et pété, et anopé, et zanango pété. Mais je crois que tozo ngelango. Alors, na, bah, dossier à détournement, toko toucher le sous-dossier, il y a Sensa. Présent Sensa, parce que tout est koyoka, ah, bah, basangwe panzana qui, awa, olenganko, il a détourné 3 millions, a détourné 3 millions. Est-ce vrai? A détourné 3 millions. Dans 4 émissions, beaucoup yeba solo, comme tu sais, que émission est vérité et réalité. Beaucoup yeba solo, ceux qui sont solo, tu as le kuta. Tu as touché les sous-sous na Nekongo, grand Nekongo, boyebi que jusque-là, depuis l'arrestation naïe, et Salama, Tilelo, personne n'en parle. Silence radio. Ne mon ensemi à Kenda wapi. Est-ce que l'état de santé ne mon ensemi est bien? Bogoyo bango awa na kati émission oh parce que azamo na mboka esengeli to lobelaye ceux qui to kebite to kaka kene mwana semi akufi. Merci beaucoup. Alors je crois que nous avons aussi quelques points to komeka ko simba totala par rapport à ton abiso. Alors prophète Ngefa tozonga rapidement en parlant à détournement parce que chokolo ne mon konti to lobela makambo tali misolo ndeko olengankoi tout à l'heure, les réseaux sociaux, Panzani, Sensa a détourné 3 millions de dollars. Comme ça fait 3 ans. Alors, mais tu as vu que Sensa, ça fait 2 ans. Ça fait déjà 2 ans. Tu remets un peu Koukouyeba. Parce que déjà, il y a des renseignements, des informations, tout ça, tu remets un peu Kolandel. Sensa Mbongo, ça fonctionne en bon à l'état. C'est-à-dire, Sensa n'est pas beau. Et à la bureau, et à la Mutuka, et à la Nini, et Outa, et pas à l'état. C'est-à-dire que le gouvernement est à la copie sa bangote. Mon autre état que Sensa est c'est depuis novembre 2017. 700 000 $. 100 000 $. Il y a frais de fonctionnement de besoin. Alors tu remets un peu koyeba parce que tout ce koyoka ah maram o ya détournement et comme il a clic moko. Il y a ba congolais au bazana besoin ba distraire ba baninga na ba congolais. Bazoli mbongo ya l'état. Alors, na bloko la bango ba la détournement, ba comme un système, batali nani o sengel to bisa komone mikolo. Ba zui kombo moko boye, ba bambi kombo, ba travailler tout simplement pour na ko aveugler peuple. Bango sima na bango, balia ka mbongo pe dossier na bango etika la ko jamais ko chama likola mesa. Alors tokolo belango. Mon mboka prophète réaction na makambo tali détournement. Merci mingi ndeko Alendegle. Je jure devant Dieu et je prends les anges témoins. Jean 14, verset 6, je vais dire la vérité, rien que la vérité.
Merci beaucoup. Omoni eloko zoboma mboka Congo ezali mitema mabe. Ennemi ya Congolais liboso ezali Congolais ye moko. Lelo dossier de détournement ezaka caméra te. Donc la caméra tondi caméra tant caméra. Mais bah Yuma 250 millions de dollars, 785 millions de dollars. Mais silence radio, personne n'en parle. 704 personnes qui en parlent. Ce n'est pas 250 millions pour le bien côté. Bon Yuma PCA, ya Jekamine et Kende Wapi. Matata a détourné combien? José Makila, banque Moga chinois, 57 millions de dollars de la commune PCA. Député sénateur PCA. Voilà, autre projet Aérogare. 555 millions de dollars. Aérogare, 556 millions de dollars. Aérogare, tout le monde attend et bende, ou et kangama boité. Tout le monde aéroport en dit salité. Aéroport en dit salité. Aéroport le plus sale, c'est Yanti. Même bon, on est au Kenya de quoi aller. Est-ce que Batoyo, Banamura Congo? Est-ce que Batoyo, un Corinthien 13, verset 1 à 4, je ne crois pas. Et puis, ça, il copa moko. Yekiri moko. Donc, tanga kombo ya bato. Pour te décourager, bantu valeur, ba mercenaire. Oto bengi bang dans le parlement pour na go détruire bato. Ce n'est pas Kamere lui-même. Kamere tangi mboka mobimba. Et bango tout balie mbongo. Et comment la montagne les victimes de Kamere et les autres là. Hein? Les autres là. Toka ina sensa. Na ko bisabina sensa bo laisser mutu. Oyo asali mission na ye convenablement na mboko pour monter pelater zali sensa izo lenganko. Pe olenganko yi c'est un homme à féliciter. Azraki monter bosso na gouvernement qui dit les Kabila les jeunes, les fils. Et tu as tellement qui Kabila pour na ba détournement. Pe Kabila revoka qui c'est olenganko yi. Bakamate batie na sensa. Lelo bozo bosso na été ce qui les lombo quand tu as une élection sur le Nganko, c'est ça. Hein? Ouais, là-bas qui non à dédoublement à la parti politique, c'est ça. Mais journaliste moral au bas yangote. Même national, même international. Les lomoto à ça qui va ko ezali c'est ça. Montaka na ko mwana semi, hein, patriote, monument. Ya Congo, ya ba Congolais, ya ba Congoté, mais ya ba Congolais. Hein? Oyo apesi valeur traditionnel Namboko ezali olenganko c'est ça. Il faut tout il faut na benga ndeko lenganko itoyeba quand même abimisa ne mona Congo mona semi wapi toyeba pete. Mais to ko masika wana ndeko na ngai to soka na sensa. Alors toyeba été na 13 parlementaires. Tu sais que na kati ya Saint City okomona papa Kizenga na la photo na ko pesa yo papa Kizenga tu sais que di olengako ina kati parce que c'est un grand baobab. Yamboko. Mais papa ça va tomber médaille té ceux qui motada vivante ceux qui papa ces médailles non. To ko ba de sensa oyo. Al telemeli non. Tozo que une élection ba beta masasi nanda konae ba pia azana fonction na pouvoir. Eza c'est ça balobate. Voilà oyo au côté là. Tena so côté so ba makamba solo ngala ba biloko oya solo ya bosem. Ah tu sais que pesa qui gratuitement école primaire. To féliciter maboko. Mais ba tu FCC ba bloquer yango. To lobi non. C'est ça. Awa complet zanine. Batali papa oyo. Mosala malamu. Ça dure ezana bato simana ya. Bato na totanga bato oyo kapla oyo. Mboka etamulaka na tribalisme na baluba te bobomi mboka. Mobutu alobaki tata moko mama moko mokonzi moko. Ekolo bo moko tozomona lelo te. Mboka etamula na nyamu boete na tribalisme te ndeko na ngai. Tango likambo oyo ebimi ya sensa. Toyeba eto yazali leader charismatique olenganko. Et puis azali force tranquille. Pe olenganko buni na mboko banda Mobutu toyebi ye. Ti Kabila le fils tel le père. Olenganko lelo. Tango to changer régime. Ya za ibe motalibo sa kondima régime est changé mais est changé. Hein to na bakoro oyo c'est ça ninge salaki. Na kwa bisala komoko. 500 ezali organe de l'état mais ezali approuvé na ba fédération internationale ONU Union africaine na ba nyonso za na kati et que ko fate. So bakasi mayele bozo se ko boma yango e ko fate parce que bazali approuvé et adopté par ba nini international on atangeli yango.
nde olenga kwaza na kati problème eleki ya ndenge nini bamoni papa oyo asali mosala na ye malamu koleka mpe azalaki na kati tobengi itokie ekabola bitumba soki tobengi yo ale ndele parce que ozali mopalanganisa ngo ya mayele oyo bunde olobaka vérité obundelaka mboka te molobaka vérité sur vérité ete bakongomani nyonso balibanda ya mboka bayeba bayeba eloko oyo na 2 ans au sense esali bafutaka ye salaire te ata moto moko asensa bafutaka ye te ça à vérifier. À vérifier. Oui. Okay. Conférence de presse ezali yango. Ya mibale. Bureau 500 sale yango ezali bureau privé ya Olengankoi. Ce n'est pas ya gouvernement. C'est-à-dire charge ce qui n'est pas. Il est pas na ye. 3. Ba docteur ye ata motuka moko te. Même le directeur cabinet na ye président Olengankoi muta sombela ye moko na mbongo na sa gouvernement. 4. Azana garde corps. 5. Aza payé te. Moto ndenge na moto félicité mais frais de fonctionnement apesi ye ezali jusqu'à $100,000 bandeko na ngai $100,000 na ebele ya bato bazali aza mpe na baministre na oyo badesidaka oyo ya gouvernement 500 akosala nango nini problème eza nini ntango bamoni Tshisekedi akoti na bokonzi mais bayebi te ke grâce ya na 500 ke Kabila apusaki 2020 élection te qui a refusé ça c'est ça abi non tozoke na élection babosani yango bakongo beta olenga ko masasi na ndako na ye ndenge nini au fait ngifa banani baza sima ya dossier oyo bato ba sima dossier oyo ezali ba mercenaire ya ba député tokotanga bango ya liboso wana FCC kaka FCC ya liboso Dani Mbanza azana kati honorable Dani Mbanza azana kati ya mibale Denis Sanga azana kati ya misato Claude Lubaya azana kati ya mine tozana Nemi o ex directeur cabinet président azana kati Molaji ya mitano Janine Mabunda azana kati rôle na bango nini ba déstabiliser ba lo ba élection esili to sela ko moko ya suivi ba kamata baluba batia bango na balandela bango likamwana non nous disons non peta mon tribalisme était comment maman Janine Mabunda yo zali mokonzi ya parlement tala mibeko ya parlement comment kotala mibeko ko pesa mboka na kao alors ONG bimisaki yango ezalaki gouvernement te ezalaki ba juge na biso te ezalaki ONG moko ya Moluba Floribert Mutamba yende mokolo ONG wana abimisi 3 millions wana po basalir Olengankoi balongola ye baboma 500 batia comité moko ya suivi ya ba recherche ba détournement oyo na mosalo ya 500 or que c'est ça ezali validé na Union européenne na ONU pe na MONUSCO tala ba complot minene oyo bazosala kati nango yango wana c'est que plus grave encore ba mercenaires oyo bazali na kati ya parlement eloko bata bibeko ya mboka rien na okamata motolokola hier a détourné 3 millions mais José Makila a détourné mbongo ya banque ya ba chinois 57 millions de dollars c'est ça ngalobi yango Mabunda lobi yango Dani Mbanza lobi yango azo faire partie ba mandataire azape parmi ba PCA oya mina zona kati alobi yango Denis Sazanga toloba na bango boy toyebi moto osa Denis Sazanga ezali na emi mais Denis Sazanga pesa ke mbongo e pa ennemi na moto ya na bato ya Benadine oyo nani oyo Congo Fitir ozuaka na bambongo nemi abengaka yo kozwa mbongo na Congo Fitir mosusu ozwa ngo kuna na kati na vie na bureau privé na ye et puis c'est que plus grave bozali kokamata c'est-à-dire que bango ba kosala couverture ya ba société wana couverture ba société wana alors société sur taxe ezo futa te bango bazozwa mbongo wana na poche na bango bafuta ba sezanga ya bato wana ça c'est grave l'appareil judiciaire je me pose la question nazo ebate mboka na biso justice ils ont fonctionné pourquoi c'est que plus grave ba utiliser ba filimbi na lusha bafuti bango bambongo pour la dossier Olengankoi mais filimbi na lusha babimisi bango polele corruption sikoy appareil judiciaire mosala na yango ezali nini un grand baba boy bolingi bolongola yo bofuta kaete dès bino bona nyongo na 2 ans bolobi 3 millions de dollars à détourner yango na 3 ans c'est ça 2 ans au moins j'ai la fausse 2 ans bango bi 3 ans to ndi ma vérité za totika ba monument
balikon ndenge oyo bavaleur ya bato ya mboka oyo bazotambusa yango totia bango na mayele ya miyibi na bango na badétournable na bango te peuple congolais ekondima yango te. Mais tokamata na bible eyebisi biso na Exode 20 verset 16 tu ne porteras pas de faux témoignages avant ton prochain. Mais ozopesa témoignage monene na likambo moto asali te etumbo na yango ezali nini. Galate eyebisi biso 6 verset 7 à 8 c'est que l'homme aura semé il moissonnera. Denis Sesanga oyo abandi azali babenga pigeon voyageur. Hein? Ezali na bango abandaki na Zaidi Ngoma. Sesanga te bazali ngoma. Alongo pa Zaidi Ngoma amoni la arrêté akepa wamba wa wamba. Kaba ter CD1. Alongo pa wamba wa wamba. Azongi directement pa ya MNC pa ya Bemba. Denis Sesanga. Alongo pa ya Bemba. Akomi pa Joseph Kabila. Tant que mon Tshisekedi Moluba quand il a allongé pas Tshisekedi azongi ni dépêche mais il est où tala bato ja potopoto na kati na Congo il faut te dénoncer bato tolingi kimia tolingi lisusu mobulu te mboka ezotamba na mobulu na songi na tribalisme c'est que nous refusons toka matalika Mobutu papa moko mama moko mokonzi moko école moko tokotonga école mais na accusation grave ndenge oyo moi je te demande 3 millions. $1 million. Mais 3 millions, comment appareil judiciaire et comment alors, on se pose beaucoup de questions par rapport à Marambo et les parce que Lelo, Bandeko FCC, je me pose toujours cette question. Pourquoi Bandeko FCC basa interpellé? Il y a eu des gens qui ont géré ces pays pendant 18 ans. Il y a eu des noms au Etangama na comme na Mboka Oyo, c'est-à-dire que Bazala Kawana, va changer le gouvernement. Bazou a reconduire, va changer le gouvernement. Mouké Azongi. C'est-à-dire c'est comme si Bango Baza Batumoko extraordinaire. C'est-à-dire Bango Baza irremplaçable, jamais qu'on remplacer Bango. Mais tant qu'on est quoi n'a Kolongwa, les lots ont changé quand même. Nous parlons toujours d'alternance. Alternance les lots. Mon amboka Félix Tshisekedi, Moutouako Kambamboka. Alors Bandeko Oyo déjà tebi. Et c'est ngela d'abord audite salama. Toyeba mbongo ya mboka bandeko basala nango nini ba mende ils sont là ba projet il y a eu plusieurs projets ba bukanga lonzo ba kotoyo c'est-à-dire que lelo mboka comment ba chantier beaucoup mona ba clôturer ba tie ba tol croyant que lobilo ba koya ba engin koya et kotika la koya mbongo pe ko bimaka boye et mutu moko te akoloba ba juge ba magistrat et tout consomme on doit comprendre te ba juge ba magistrat procureur on doit comprendre te et ça que pourquoi ba toana baza interpeller bande quoi FCC pourquoi bazo za interpeller te bon on pas sa réponse monsieur là pourquoi bazali interpeller te FCC la maël hein pouvoir dans FCC parce que FCC bazali interpeller parce que des chambres parlement bango bazo kamba yango. Autorité morale na bango ezali Kabila. Alors toka na ministre de la justice ezali monte FCC. Alors toka na ba gouverneur monte FCC. Na landi ngai moko Movasakani. Si vous arrêtez moto ya Jekamine, Arbe Yuma, on va mettre les pays en fait. Mais cette histoire, il y a qu'à paralyser le pays. C'est qu'on paralyse Kaka FCC par exemple. Kaka Maloba, Emmanuel Chadari, c'est la même chose. On va paralyser le pays. Ils sont au Kangi, FCC au Kangi. Et dit aux autres baboués. Mais Kimbuta a détourné 56 millions de dollars na gouvernement. Jantini aye, Agana Gofunda aye, Chadari a bengi bango, quoi bazo bata FCC. Mais rôle ni appareil judiciaire. Ils sont indépendants, tous indépendants. Je ne crois ils sont indépendants. Parce qu'ils sont indépendants, parce que Kimbuta, il faut pas s'ambisser bango, le coup là-bas s'ambisser camé. Alors mbok ezo kende wapi. Alors pourquoi pas interpeller hein bango de ba majorité. Ozomona et puis pourquoi pas interpeller tu sais que du président ça qui erreur mingi na alliance ya signaki. Accord nini bango ba signa, alliance ni ba signa au peuple éviter. Voilà dengue pays ils allaient à genoux. Le local FCC, ceux qui vont mettre autour de ma boca, ceux qui vont mettre, bien voir l'équipe peuple. Hein? Parce que faut, bon, on est États-Unis. Les policiers, il faut camper à genoux. Les sénateurs, il faut camper à genoux. Force à la population. Article 64 années. Quand ceux qui vont mettre autour de ma boca, mais bon, tout le monde pendant 19 ans. Hein? Tu sais que dans le salarié. Hein? N'a pas ce exemple. Dans une année, il y a 3 mois, il y a Kabila le père à Kotiao. À Koutaki bac 0 francs. 0 makuta. Mais Kabila a dit qu'il réserve monétaire 3 780 millions de dollars.
C'est-à-dire que le pays pouvait décoller quand même. Le pays pourrait décoller. Kabila bimisa imbango nyoso te. Kabila peut décoller. Les lots tout na relevé monétaire ça combien? 0 rond. Qui ont pris l'argent? Les Ali Bango. Ça c'est Ali Bato IDPS et ça Ali Bato à pouvoir na FCC Alliance Nango tu payé à genoux. Les lots payés les à genoux. Si qu'on peuple et qu'on vivre ndengeni. Mais Kabila le père a coûté ni un franc ni quoi avec service national avec au foot dans 3 mois soda $100. Mais au Kabila tika ki mbongo yango eza wapi nani a détourné mbongo et c'est que cap conseiller à président au bakanga ki na $2 millions c'est qui to kaye betonani to kazadi azaki na makala ba sai 2 mois ba bimisi adongo sur la présidence 2 millions wana azongo ça yango regarde comment les pays les otambola yango 2 millions ezwa wana kazadi azongo ça yango est-ce qu'il azongo ça yango ezali justice à 2 poids 2 mesures nous disons ceci à lire tozo kenena yango hein motokola mende bazongisi PCA na ozonga wana motokola José Makila ye moko député provincial national sénateur nyonso ezali na ye lelo PCA azongisi yango bienvenue Liota pe azongi Liota azongi oyo mosusu akangisaki Daniel Safu azongi PPRD azongisi ça montre quoi bino bona le côté biso ne PPRD FCC ne ba Colombo katala bango wana ezali ko bebisa carrière politique ya président Tshisekedi parce que alobaki bo soki na koti bato yonso kala bakolongwa il faut bilema sika bazongo bato ba ibi mboko oyo ba détruire mboko oyo bato ya poloso pelengendu isolo hein balingi bafumangani na banjobi hein frondondo je te dis membo hein ba mokbole ya mopotu na mopotu regarde situation oyo tozala yango yoko ni mamoto na mela na meliti pe na dimo mateka na chebo na moni lix lix na makeza sardine za société za mais ça ngala mo mateka est-ce que moto mo mateka est-ce que mboko ezaka bango na basi na bana na bango ba millions et millions 800 000 d'accueil le côté ba ça le côté choraya le côté hein et puis tout ça comprendre de monsieur Alain parce que mboko etambola na tribalisme yango moni biloko ko bimi boye il faut funda lenga koi ba funda moto songolo ba mburi bang où est Yuma dossier Yuma matata po qui a pillé 4 ans a pillé mboka oyo botu na mbongo ni mapata ba sa université munene na mboka na ye hein abimisa beni kuna kola eleki kitsa na kitoko azwaki mbonga constitution wapi hein ba kimbuta bango bazali libre bazako vagabonder libre ba makila bazongi na fonction même des confrères de presse $50 000 ouais parce que journaliste $10 50 000 ya a poche na il est là azongi siko président a commis PCA ya société maritime congolaise on a pas teka masuwa tu ekende te to abena masuwa te hein est-ce que mboko bino balende boko sala te intellectuel pozo ko la bino vous ne pouvez pas travailler aux appels à poste monnaie nous a plus qu'un ministre au ça la kaka bango na bana bango hein tout ça qui ne wapi parce que démocratie to pona ki yango hein yango élection to votera si to votera bango te to votera bino te ata bino moko bose no maka mais boy ba peuple te mais je crois que Seigneur à rendre ce compte ils a présent Félix parce que déjà au départ ceux qui te reçoivent Maloba à présent Félix je crois que les lots tirent le slogan et te suis c'est-à-dire que le président nous a dit qu'il va déboulonner. Après qu'on déboulonné, bah déboulonné, bah tonner. Les premier président à vice à l'Assemblée nationale, bah déboulonné. C'est-à-dire qu'il est à côté déboulonné. À Ebissa Kibiso, priorité ezali peuple, c'est-à-dire le peuple d'abord. Et nous avons vu quand même, en parlant, il y a alternance à tout ce que le baguette. Ce qui Félix Tshisekedi, tant à l'écart qui va comme soit habité. En tout cas, tout ces pays, ezali par rapport il y a lutte, il y a opposition, il y a IDPS à ça, c'est-à-dire que le fait, le soin de limiter, et tu sais qui a sacrifié généralement jeunesse na mobimba, il y a kobundi la karamboka, il y a kobundi la atie mobutu mbamba, atie mobutu pression, en fin de compte Mobutu est parti. Aké na Kabila le père. C'était la même chose, Kabila le fils, tu sais qui des acquis on a mais na dernier moment en fin de compte bon, personne accueilli biso toyeba ki kenon lelo ce qui Félix Tshisekedi akami mboka makambo ebele et kozonga na nzela. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui Félix Tshisekedi a commis na kati c'est-à-dire na kati ya bloc moko ya 4 coins où ils allaient bien encercler, c'est comme si ako bouger te pour mais c'est alendele soki IDPS bango moko bazalaki kokamba mboka le quoi PPRD baniko kanga bango moko mais changement mene salé mais non ça la coalition mais quand même non coalition so kaza mabe bango bazaki mayele
hein yo mon président a gagné l'élection mais azangi majorité parlementaire azangi majorité sénatoriale akosalani c'est ça et ça l'a mis déjà mais salami yo mon président a gagné l'élection yo azangi majorité parlementaire majorité sénatoriale mais akosalani parce que même état d'urgence avant président a proclamé il faut les lecture na kati ya parlement bon so le parlement yo ont contrôler en côté même salaire au bac ça total $50 lecture il faut le parlement autorité budgétaire. Si réellement aza patriote à qui côté les mélanges parce que peuple les asimana mais ceux qui peuple les asimana chaque fois le bagana na émission que non ata bango basimi mindobe ba que non peuple à l'équipe on a force mais toi attends 64 mais yandi ma peuple wana peuple est-ce qu'il y a accompagné qui Félix accompagné qu'est-ce qu'il y a donc peuple wana azo on demandé FCC on a INC au bâti chez nous hein mboka quelle loi ezali alliance monsieur Alendele o ebomi président Tshisekedi azana loko lisusu akosala te otolobi tokangi ngolo na mandefu na ye kpenkpe ba bloqué partout hein soka ngalo olandaki président lo ba likango moko na poto na mabunda telemi abandi ko gele chef de l'état est-ce que zalaka et puis bango to ba majorité présidentielle et c'est là ka osokomona combien de députés bimi bona kata parlement azali ko qualifier président bilo et puis bakanga était kota boloko te pas mon FCC yo mona ngana qui dirige qui hein ah on a mboko ezali président qui règne mais il ne dirige pas ezali quoi royaume roi azo régné mais diriger kata c'est premier ministre du gouvernement alors biso to boy yango parce que mboko ezo ke na kao chaque temps peut perdre FCC ka ba menace yango monete ba konsi dossier olenganko pourquoi olenganko abeba na président Tshisekedi parce que olenganko na président Tshisekedi ba eloko moko ba idéologie moko hein place lelo olenganko yazo sala ezali place ya défaire et Tshisekedi ezali place na ye soki yakufa kitembe et Tshisekedi mo dans président c'est ça mais ba monaki ça jini na ko remplacer défaire président Tshisekedi hein o IDPS o ezali crédible parce que homme fort ba tu olenganko ba tsheye wana mbo yango na pe ba ya moluba te il faut pas tellement ba déboulonner mboke tambola ka boté tozala lelo wapi hein to senga na maman Janine tikala na parlement ko kota makambo te nemi o sali pe mingi et puis nemi biso e bibino hein to be nationalité na bino so na loba kake ko beta hein to iba nationalité to be sika bo uta to e biba nationalité na bino nemi to yebi yango hein to yebi yango na ko ba mbala simo ni Rwanda ni Uganda mais na mboka na yebi mboko na ni Rwanda ni Uganda wana c'est le mais c'est l'autre nazo biso ya solo na loba makambo vérité zali na la kisayo voilà merci beaucoup on va fermer cette parenthèse je crois que nous allons ça ça reste à vérifier c'est là non je bisayo monsieur na bisayo yo mona na mboka nini monsieur Alain gouverner c'est prévoir Somme Proverbe 14-28 quand les peuples sont dans le misère c'est la ruine du roi quand les peuples sont dans la joie c'est la gloire du roi. Yo mona wapi ministre intérieur a bloqué parlement a dit la police va contacter au mona yango na mboka ni na Congo hein yo mona nini ministre intérieur a pris décision zando botika ba zando bo fungula te simple gouverneur ngobila abiso ko bosa mokine ko funga mate pe ba au mona wapi ministre intérieur moto ya IDPS ngobila moto FCC tala ministre oh il y a qu'on pèse suspension qu'on suspendre yé azali une autorité qu'on suspendre pourquoi sangisa et botaka li fobo boti li totona li toto nous allons où monsieur Alain les pays sacrifiés à cause des alliances ni ba signa président yebisa peuple soko beko ba na parlement betata meeting na de confinement to yeba yango to misata $1 to donc sa kabila FCC mo na ba olinya lobanini aloba alliance bakoro basinya to ba signa nini peuple éviter parlement éviter accord ni bini bo signa au peuple zo souffrir lelo ba alliance ni bo sala peuple ni ko souffrir lelo aloba yango hein omoni hein Esaïe 30 verset 1 à 4 les enfants rebelles ba alliance ya ba rébellion yango qui prend la ressource sans moi pour accumuler le mal et le péché sur les péchés c'est Esaïe 30 c'est les Esaïe 30 hein tous ce qu'on a malédiction Esaïe 30 accord nini alliance ni bo signa ba pacte ni bo signa au peuple yoka hein atako somba to somba yango porte le bombo les pays les plus riches les plus bénis les peuples sont extrêmement pauvres à souka
Mawatro. Merci beaucoup, prophète Ngefa. Je crois qu'on va y revenir parce que tu as parenthèse, il y a Sainte-Saté. Parce que ça va, c'est bon. Les temps tous ont atteint à cause de l'investigation. Alors, toujours soit point mon sous parce que jusque-là, tu veux voir qu'on a une émission de certaines personnes, moi, Namboka, ne Congo, à Kobela. État de santé na ils ont continué toujours Kobeba, ils ont continué. Personne n'en parle. Mais quand même, est-ce qu'il y a moyen que ça la suivi à dossier? Est-ce qu'il y a moyen qu'on nous donne quand même le détail? Toyeba, dossier ané moi na Congo est commis na état nini. Bande comme soit le bazar, il y a une PP azana, c'est une PP, va me soit le bazar na téléma. Alors on ne sait plus, on ne maîtrise plus le dossier. Il y a risque que tu au kalelo qui ne mon enseigne à Kofi et que vous allez la perte pour la Congo. Bon, merci Alain Toloba qui est venu. Moutagna Kozoué Zali président Sensei Longakoy. Na ko préféré ko senga audience pas président Longakoy. Ngai na yo. Na ko soyo ngana tokei. Toko notal esika mona semi azali. Et na bosembo mona semi azo souffrir. État na ye ezali kaka ko beba na ko beba. Toni ko loba boy. Ba mona semi bazo incarner valeur congolaise. Ba mona semi bazali ba monument. Ba mona semi bazo ça valeur traditionnelle. Hein? Namboka oyo. Simo Kimbangu to mona été. Hein? Lianda biso to mona été. Kimpa Vita to mona été. Mais les autres vont vivre na génération na biso que mona semi yo leader charismatique. Ye oyo. Mais mona semi azo la Congo. Hein? Mona semi azo la occupation. Mona semi azo ba mabele neza la libre. Hein? Pona ngai na ko benga pe prophète mosusu munene. Hein? Lelo mona semi bokangiye. Parce que Bossani va violer la Constitution, parce que violer la Constitution, Mikolotou. Article 24 de la Constitution, les droits de manifestation, les alliés publics, les alliés garantis. Atali Mbeb, Atali Lokuta, Atali Miyibi, Aselobi. Vous avez quitté outrage. Et ça, le problème outrage, je continue sur le film, je vais papa. Si on a dit outrage, je vais vous battre, je vais vous battre. Hein? Oui, mais vous avez fait Kabila. Président de Mokili, va finir au Kabila. Kabila Kangana. Outrage, c'est la gamme. Hein? Azagi tranquille. Président il va finir quoi Mobutu. Mais tu sais que va finir été, balobana été sur le bikalo bakangio. Mais tu sais que nous mais tu sais que la dictature qu'on l'est quand même itilé. Hein? Mon condition qu'on a mon condition mais dala. Yo de la professeur lui son moko boye. Ozo la samo lui son moko boye. Bala musu ba respecter. Mais moi musu ko ye obete film au camp. Osama ele te soko ke kuna bia ba professeur ba pasteur ba za boss e boss no ya ma pasteur te me boss ba to de boss no te mo lo boko boete mabe o na ku kite mo bandi musu ba ko finga ba ko sekayo ya ibe ko lo bazuta mo lo boko ngona sembo lo boko na mais c'est comme ça c'est mes bazaka ba bazali mais yesu na 12 apôtres e sanga boss no zana hein parmi 12 apôtres na zanga boss yo linga ka mo kwa sa boss no boss na zanga kite parce que enseignant mo kondiamboka professeur il faut ça la normal et là ko zo le karanga ngwa yango to mona telo kondengo ndeko ngai soki to perdre l'ombuta mutu mwana semi monument quand on parle aujourd'hui de Lumumba parce que mona Lumumba te ngala mona Kasavu Bouté moi j'ai vu Mobutu mais mona Lumumba Kasavu Bouté na botamité na mona ibango te mais na ko vivre Mobutu hein na ko mona Kabila le père nazali bénéficiaire na ko mona Kabila oyo na ko mona Tshisekedi ba président wan mais lelo na mona mbuta mwana semi ngala nazali équatorien mais namoni lianjate hein pas kalinje namoni été et ça déjà bénéficiaire ba na biso moni mona semi mais mon nimo to tikali ne moko azoko Jacques Chirac hein comment tu peux perdre mon nimo banda kota et je t'informe aujourd'hui monsieur Alain na mona ba internet na ko tuna pa mokonzi santé na ye ezali ko beba se ko beba. Nous risquons de perdre Moutamutu Mwanasemi. Et je me pose la question, ceux qui ne Mwanasemi, état de santé a bien été, comment continuer toujours à côté de ma condition? Mais c'est ça, est-ce qu'il n'y a pas moyen, vu son âge aussi, est-ce qu'il n'y a pas moyen quand même Baba Tikae traitement? Mais c'est ça, un traitement approprié. Quand on a en Afrique du Sud, on a bêté dans Galé, ma biso batonga. Hein? Tu paralysé, c'est mon tout alors ma président Kabila a fait abimisaki de Nile c'est un bel akiawa ma président qui abimisaki na Afrique de Sabiki mais Denis ce n'est pas politicien pourquoi pas Tshisekedi hein pouvoir ya sika makambo ya sika to zoma FC za kali kolona yango okoko bimisa mona c'est mais dans un traitement na carte Afrique du Sud même na potote pe azonga te ce qu'on y ka kufa hein
mais sikoyo monasemi akufi sikoyo eloko nini bino bokobota na bato ya bakongo port ezalaka kuna makambo te ezalaka kuna eko badepte na ye baza kuna ndika mpe elongwa te masambu mpe elongwa te putulu mpe elongwa te sikoyo ekosuka ndenge nini. C'est le moment, il faut battre les fers dès qu'il est chaud. Ce qui est dans la Bambolingo, la Bible est na Mukana Galate, chapitre 5, verset 27, 25, les fruits du Saint-Esprit, c'est l'amour, la bienveillance. Ah, bah, on va se FCC déjà, c'est maintenant. Mais effectivement, on a gagné mon assemblée. Mais le président va le dire que notre a fini mon konzambo ils fatigué quand même ils mais papa c'est comme mutaliboso ba finga mon konzambo kezaye mais na moni américain mo ka finga Trump Habib Trump sans voyou ozana mayel était oza bololé taba Trump akanga qui était le président le plus fort du monde a donc c'est pe na Twitter abi j'ai étudié dans l'université le plus cher du monde et mon père était milliardaire moi aussi je suis milliardaire parce que c'est comme Mouto na George Bush na Irak hein oya bimisaka mota misaka soulia bambi George Bush na plein soki bino bon mboka zangi démocratie obika Congo le Congo la République démocratique du Congo ay pa bino sala mangata na lobi bambi ye bakanga idezo babimisa ye ndeko matungulu amekango awa oyebi ça ndeko matungulu ameka kufa est-ce que mboka non nous sommes toujours occupés. Tous ces déjà dictature sanguinaire comme Hitler tous continuer nango tu sais qu'elle n'est pas dictateur mais bato ba sala alliance. Hein? N'est pas bébé Simboka. Tozo kende wapi. Est-ce que Bolingo Congo ezali? Jean 13:34 bi, je vous laisse le dernier commandement avec promesse. Aimez-vous les uns des autres. Bato bozo bomabango. Makila na bango ezo ganga. Apocalypse 6 verset 10. To sauver mon enseigne. So que simbité peuple congolais bosa ba cotisation. Na Congo ba ndundu to luka kosungaye parce que kuna motako makate. Mais je crois pas que Sunga et Senga quand même moto à la libre. Moto à la libre, mais tu sais que le président. Mais tu sais que le président c'est ça. Babi msemo mona sema zonga nda kuna ye. O etikali peuple ko yeba parce que l'icône to père de l'icône était parce que ton père de papa Wemba. L'icône. Ton père de Luam. Ton père de Simaro Masia. Ton père de Emene Kwamam. Yo ozaka na culture. Non culture tozali ton père de yango. Tu na dans politique. Dans politique. Lelo ton père de mona semité. Mona sem azali l'icône de l'icône, grand de gros. Hein? A tomoli valeur ya culture congolaise. Soki batangi valeur ba culture congolaise na kata mokilo benga mwana sem bakotanga Lumumba, bakotanga Kasavubu, bakotanga Mobutu, bakotanga Simon Kimbangu, bakotanga Kimba Vita, pe bakotanga Mbuta Mutu mwana sem. Merci beaucoup. Est-ce que tu vas perdre monsieur Ale? Merci prophète Ngefa, je crois que Toko Bunda pour que mon amboka azongela quand même azala malamu le 30 juin 1960, le 30 juin 2020, 60 ans. Mboka na yoko ça 60 ans. 60e anniversaire. Kasi mokonzi mboka azuba mesure par rapport à makamyo so toi le bibo mbongo ba sengela ko sala makam ba manifestation yo so toi ba zu mbongo wana ndambu ekei na bandeko ba ko traiter na makamba Covid-19 ndamba mbongo ba futi bandeko o ba ko bundela mboka armée mwanda mpe tikali wana balobi toza na kamoko ya ba icône lokolo tutanga awa icône personnam Kuruyaka Papa Wemba qui n'est plus d'ailleurs balobi lokola ndaku nae batia yango en vente. La famille s'était décidée à côté kandako. Alors lokola za icône et si ka fanda ki biloko na ezali alors gouvernement bitwe babi msape mbongo les plus vite possible basomba yango voilà c'est bon batia yango misé et puis nakati wana ba mekampe kocha studio moderne pour permettre quand même ba artistes et musiciens pe basala makam. Donc le 30 juin oyo mutona moto dans le 30 juin ekoleka na méditation mutona mutaro fana na ndako basoda ba kozamo eloko pour bazo bonela mboka eloko combien wana ndeto yi bon ndewale merci mingi famille ya biso africain famille ya lokoso ya makasi yo ba wana mwana na yo mwana na ngai ko na zolo bango parce que ndako ya Papa Wemba ata bateki nyonso mais oyezali na awa na nini ma campagne ba ko teka yango te il faut quoi monument tant que gouvernement ndimi ko somba yango asa eloko ya malamu parce que bato nyonso ba ko ta bipai na bipai elongo ya famille comme si ya l'état comme ya l'état voilà c'est bon
eloko tozolinga babiloko ya ndenge wana mais kokamata mbongo bapesi na coronavirus mais mbongo omese epesaka eke wapi 39 000 dollars 39 millions de dollars 138 millions de dollars ekei wapi esili aso malade yango bozosembisa yango ezali na Congo. Oh, tala tolobaka vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Père de mon sang, c'est le diable. Jean 8, 44. Est-ce que mbongo ba pesa ndambo na bato coronavirus mbongo o mese ke wapi? Abe yango détournement intellectuel. Malade bazo bisabiso tozo mona yango te. Ezali mais façon wana te ezali lokuta. Moko pas d'émission. Moko na démission moni poloso ti. Ça moko na moni poloso il faut démissionner. Na lo ka poloso moko na otika yango ni. Aza crédible. Modana ba prix Nobel. Akolinga kote lo ka poloso te et puis ba finga ye mais bon. Yo finga moko mutabonga réparer ba fumangani. Na réparer fumangani mboko. A dû appeler le Nobel n'a réparé pas Fumangani. Pas finga mon alors Poloso à Longwe. Alors les pays les autres la mabé. Bon va passer ba soda va ça $1000 500 je ne crois pas. C'est la façon moko il faut dire la vérité mbongo est na caisse ya l'état té. Hein papa? Soubasement ezalité. Soubasé ba fête les 30 wana biloko ebele mbongo kozala té. Donc ba caméra ba jaman na mamida aller bambongo na bango nyoso tikele kaka na bubulesi biso be yango bubulesi yango ile kina bubulesi oyebi soko pesinga lo sako papa moziba na babola yango bango ba olia na ba congélateur na bango biso na kata mikurta panzi pe na ba evida bango na misunya ngombe nani ema wa mingi nzambe apambola papa Félix oya cargo na kati ya Goma na mama sika ba otala biso ba mama otala biso balandi minene ya lendele pe yanga don ngefa nzambe nanga apambola biso parce que tokoli ata mwa likayabo ata lideso mwa madeso oyo tete na Goma ekosala malamu tala mboka oyo ezali mal géré Tshisekedi akosala eloko belete pas na plein na ye ba voleur de voler lokola ba bato kwa kamere ba gbamu gigi ba jango angbalima so ba bengi bato ba détruiment de biens de l'état pe misoka kali il n'a pas même honte ba ko préparer le deuxième mandat deuxième mandat zali ba ko préparer deuxième mandat deuxième mandat 5 ans sous aux attends 3 personnes vont voter dans la yo sakana bon likamo pete ba voter bango parce que peuple peut voter ka bango te ba mitiaka bango moko bango et puis préparer deuxième mandat ba préparer yango soki ba tie un vrai religieux akobanga nzambe sikoyo motaki deuxième vice-président ya Sénat na nanga nde bango komisa ye oyo FCC azali siko ko appuyer ye yango moni ba pasteur nyonso ba religion so ba démissionner. Est-ce que pays est ambolaka bon? Le pays le plus corrompu du monde na niveau nyonso c'est la République démocratique du Congo, capitale le plus sale du monde c'est Kinshasa. Ça c'est grave. Alors, on va c'est grave, c'est grave. Non, c'est grave comment? C'est grave. Yo na bisayo. Yo landa kina question pour les champions. Ba mindele ba telemi ba tondi, ba frite na nini? Mundele na telemi. Quelle est la capitale le plus sale du monde? Tiens, Congo Kinshasa. Congo. C'est la honte. Et le pays le plus riche du monde, collègue Koweït. Collègue Arabie Saoudite, collègue États-Unis d'Amérique, c'est le Congo démocratique. Et le peuple le plus misère dans le monde, plus que l'Amazonie, ce que le Brésil, c'est Congo démocratique. Le scandale géologique est à la Namboka. Scandale géologique est à la Namboka. La richesse, il y a mais le peuple, les blancs, pesanga le sako prophète ngefa atelemi lokola moto bo susu taba imboko be nasuki wana pona nani wa telemi susu point d'interrogation. Merci beaucoup prophète Ngefa. Alors je crois que tous en a point où ils allaient ko déranger bande coming parce que le 20 je crois ils allaient verdict qu'ils allaient prononcer to ba déjà quand même ceux qui allaient ndenge nini sort ya Vital Kamerhe ils allaient nini ya Jamal ils allaient nini bato ba kozela ebele le 20 oyo parce que c'était un procès au jusque là qui complique un procès avec plusieurs couleurs. Alors on ne sait plus, le procès a été déjà politisé.
Et le coup la procès écoute déjà politique na kati du coup et baby. Le juge coincé à Zoé Bassou. Non, à trancher le sola on nengenini. Monsieur Alain, Bible et Bissibiso, dans Romains 13, verset 4, les juges sont les ministres de Dieu. Il doit trancher l'affaire dans la sincérité, dans la crainte de Dieu. Il va punir ou arrêter ceux qui sont faits du mal. Il va libérer ceux qui sont justes. Mais au monde les innocents, oh, tout le monde est en haut, mais caméra lobby en haut, alors on dit caméra le bani. Alors on a du chat dans la caméra. Tu as le bani, ah, on a ça samba. Moi, je suis comme un soir. Ok? Oh, parce que ça a déjà candalé. Au monde, ok, tu vas parce que si tu es batouana, tu dois payer combien de nous grâce à eux. Nous souffrons. Mais caméra jusqu'à prouver l'innocence. Quelle innocence? Caméra lobby, au qui a lobby que tu as 4 langues nationales. C'est-à-dire qu'on a permettre mon client surtout à Yokaye. Et puis, bah, qui est plus loin pour dire que ce n'est pas Kamel qui est attaqué, c'est le président de la République qui est la cible. Nalobi Kamel a accusé le président indirectement 128 fois. Il parle de président. Quand on parle de Kamel, alors j'ai montré à mon hiérarchie qui a été hiérarchie de Kamel. C'était chef de l'État. C'est pour dire qu'il ne pouvait jamais prendre les décisions. Non, sans président. Attention! On nous assure. Hein? Mais je te dis, mais quand même, décision, sans président demandé. C'est le garant de la nation, 100 jours de temps prochain. Si le président de la République était au courant, pourquoi est-ce que Kamel se retrouve en prison? C'est plan FCC. Qu'est-ce que Kamel a dit? On ne cherche pas ma tête. On cherche la tête de quoi? Le président de la République. Comment ça fait qu'il y a un accord dans Kamel et président dans l'accord? Mais l'accord n'a pas bango, Zalini, FCC n'a accord n'a bango. Tala. Haute trahison. C'est l'article 165 de la Constitution. C'est haute trahison. Ça, c'est grave. C'est grave. Ça, c'est la haute trahison. Ça, c'est la haute trahison. Que dit la Constitution de la République? Ndekolanga. Pesanga le sac. Le sac. Moi, suis-moi. Oyoki? Kamera beba kinini. Moi, si ozala kinena kalata bobo ya ni alende le bolinga suma solote. Makamba moi c'est koti sous na 4. Tozo kende yango te. Yami balé. Moi si à moninga roboto la tête à libabe. Na botutu. Et bon so bakabone. Bakabone ndenge. Otika moi si afana ne bon moi si afana. Chakoli mokondi. Proverbe 14 verset 1. Une femme sage bâtit sa maison. Une femme sensée se disperse de sa propre main. Quand tu as mis ce motel, tu as mis loba. Mais ce que mon mobile a beau, c'est comment ça ça. Tu as mis loba, tu as mis loba. Donc tu as mis loba. Mon so mobile a beau. Non. Atika la bongo. Tala, fumangana moi c'est za bateka yango na zandote. Te me mobile a beau. Na lobi fumangana, fumangani on a bisayo. Kamera zai homme le plus libabe ya mokili mobimba. Tikanga loba na oh. Na lobi to bani na nzambe to suka na nzambe ale. Ponga na ko baluka kana ozala na baluka yo kana na nzambe. Na bisayo. Yo bani na nzambe tikanga na nzambe ko. Botoki. L'homme le plus libabe ya mibali nyonso za Vital Kamerhe. Pesanga le sako. Le sako. Tata moziba na babola. Nani tata ou nani bana. Comment faites-vous procéder? Moi, si à Kamel et maman, Kamel a 14 enfants, plus 8 enfants, Adam a 25 enfants. Comment expliquer, moi, si à Kamel a audio, Tata Kabila, il n'adresse pas au président, ou à la fonction, mais à Zolobela, président de la fonction. De la femme s'adresse à Kabila, non, président. À Félix, ok. Toyo Kanaki Bisonayo. Mbala liboso boyi bakoro bosinyaki mama Kamere na bi amida te na Kamere mama Kamere sikoyo alias nini yo siaki na Kabila yo na Kamere po ya mboko oyo alobi yango polele abitala meme bobo tla biloko yo mbala liboso mama Kamere moi sa Kamere mama bana bakobotola mpe biloko mbala oyo ekeseni te bakobotola kaka ozolela pa bakobotola azoloba mesi ale losako na pesi yo tata moziba na babola ata mwana na liboso oyo bana bazokota kofuta mbongo na université na poto te mais monsieur Kamere ozopesa mwana ya Didi Kinwani 10 millions monsieur Kamere ozopesa mwana Jibe Mpia na Shoraya Mpiana 10 millions Soraya na Soraya bango papa oso peso mosusu wana nini Mpiana Soraya tonani wana mona Jibe wana junior 10 millions mais bano sumbi bango na libumu point babola omoni batuko ba Kamere bazali na justice ya Nzambe ba okanga bango singa na kingo
na libanga munene bazindisi bango na kati ya mai, c'est que dit la Bible. Bana oyo ngai baboli te balei te. Mwana bato mosusu na sala kwa na bakongo yango. Hein? Bana kasi yango. Non. 2. Proverbe 19 verset 17. On peut hériter des biens du père et de mère, une femme intelligente, c'est don de l'Éternel. 2. Mibali nyonso kam ami da bala bango batikala bubulesi bakoya bon évident. Ami da zela ngai te na pesa exemple ko ngai na zoloba. Ami da lobi na zwimbongo na 20 ans. 20 ans, commerçant de 20 ans, mboula ami da ans combien? 43 si je 43 ans. Koko m'appelle Koko Yonso. Moi pour moi c'est à partir de 35 ans comme Koko. La lobby mobile est à 80 ans la jeune papa. Si vous vieux bani âge. Non femme de chance. Femme de chance, bon femme de malenga bi chance. Si on a biso na 79 ans, na jeune to jeune té. Na la jeune papa. Parce que vieux bani nani na 80 ans. Kamere ni sonné lingi ba micho la té. Et Amida, elle n'est pas moto ya ba Congo, Amida Zali, moto ya Kikwite. Papa Amida Zali, bato batonga banda kwa l'état indien, o batonga banda kwa l'état na Kikwite, pa zaki magicien. Soki au futi mbongo, aye ache singa biminyo katamboli. Hein? Azala kinango. Wana ngolba ki nationalité na douteuse. Mais il n'est pas ça congolais, c'est indienne. Ce qui pas à maman, c'est normal. Hein? Aux hommes, toké nango, mokolo maman mida botaki a mida, maman mida kufaki mokolo. Na Kikwiti. On histoire abattu. Tikana loba, monsieur. Parce que c'est vérité. Mais il y a le billet Moutaba Congo. Amida Moutaba Congo. Amida Moutaba Congo. Mais problème c'est Amida tous à caméra. Hein? Tête que Amida na caméra. Maman tanga aboti ye babokola ke maman Amida azwaki malade ya mutu akota zamba libela mona nate. Amida mona maman na Melissa ite. Faut dire la vérité. OK? Amona maman na ite. Kamere basi ebele batonda ki na mukili. Pourquoi kolinga mwasi ya bato? Amone liba bezuye. Te mwasi ya bato, tu wana faut bon mwasi mais basi bon mwasi ya femme seule. Femme seule. Femme seule parce qu'elle a une mobilité. C'est là tokenda na mobile c'est là. Yo ndimara bato wana kaka. Amida abali Jibin Piana. Moto ya sali Amida c'est Jibin Piana parce que Zaki Star. Jibin Piana na mbongo te. Mais si aka na mbongo. Bango batola kaka. Hein? Ozomona? Abali Jibin Piana. De loi comment na mbongo? Jibin Piana ça comme na mbongo ya kamera na Amida nde apesi bana kote pa na iti. Te tikanga na loba. Yo lingo bazonga bazala. Mais tango bana na bapesi ba 10 millions de dollars, Jibin millionnaire. Hein? Est-ce que moi, je suis à 10 millions, ça perd 2 millions. Alors, 3 millions, on dit bien. Hein? Hein? Oh, mon sous, moi, je dis qu'il n'y a pas de perdre ça. Hein? Oh, mon sous, nani, j'ignore, a 10 millions à continuer. A dit qu'il perd 5 millions. Mais j'ai bien millionnaire. Dans 10 minutes, je suis pas bête de musique. Ok, la musique ce soir. Donc, si l'album est où, mais la bonne. L'album est où? Alors, ami d'Alonga par JB, Aïkobala, Maurice Nguessou, grand frère Sassou. Dans 2 ans, à comme une paralysie, à Bakoua Bolingo, allez, Sassou a bomi Libala, Maurice Sassou a déclaré qu'on a l'élo ami d'Ateka. Alongwe. Aïkobala Didi Kinouani, Mouta Diama, Didi Kinouani, quoi? Na l'élo Didi Kinouani, Sila. Sokone Moutare Yakatou, Nina Bengai. Alongwe mbongo mbongo bandeko na ngai alongwe pa ya Didi Kinouani ale kamere wao kamere na suka combien 20 ans de prison on est le milieu jusque là nan ba mais 20 ans kamere reçoit 10 ans de 5 ans 10 ans de prison oya sanango jusque là bazo blanchir mais ça dossier mon politique parce que kamere le bango clair dossier chaque verdict ba kamero changer quand changer tolingi ba juzi ba kata likambo ya solo. Hein? Ba fautif balonga. Maintenant tout cela pendant koloba yango ngana lobaka yango caméra dit on cherche la tête des chefs de l'État. Combien de fois 5 chefs de l'État audience accordé yango. Mais so nazaki moluba mbala moko parce que na kotanga loba luba. Est-ce que vous respectez quand même banani? Banani.
principe on audience. Mais quel est le principe? Audience mon menace bango. Kendo se prononcer 5 audience c'est. Non, caméra zaki na. Non, caméra tango na zaki na kozwate. Mais caméra boza na problème. Akopesa ngai te ayebi. Caméra linga côté. Caméra na yebi caméra ndinga zali. Caméra ne le couté le kiko le kasata. Motandi mata le komo ta kondi manga ndenge. Omon on a zolo bango audience chef d'état zoka. Mais na lo bien monsieur Alain. Caméra comme milieu chef de l'état de Cameroun outrage envers le chef. Alors il a mon conjoint de montrer. Qu'est-ce que caméra a Emilie Wapi. Caméra qui jure attention être prêt. Attention monsieur. Ça la même soit en prison, Caméra c'est un intellectuel. Intellectuel, il est intelligent. Ah voilà quand même zone. Intellectuel attends il me sait attends ça. Oh, intellectuel maman il bien bon à l'état université ni atanga professeur ni atanga. Piniki attends professeur ni hein? Ça c'est pas un assistant. Docteur ni na kena grâce à quoi ya maela mbongo le kabango boy. Maela était. Ba tourner ba ebita ibozonga na alongi na longa caméra longa. Hein? OK? Tala la rebi c'est intellectuel bi azo géré pour le chef d'état oui. Ayebi caméra sera condamné et amnistié par le chef de l'état l'article 87 de la constitution. Caméra trop sûr ba kotika. A cause condamné. Mais constitution et personne n'ingi ça. Dans mon kondiamboka, il peut amnistier n'importe qui veut. Hein? Caméra lobby. Là carrément quand cagé judiciaire dans les bébés. Caméra baby, ça tu n'as rien bon on est bébé. Caméra lelo caméra mutazo visé 2023. A gozoate Nzambe na lobby hein. Lelo caméra andima. Nzambe merci. Casier judiciaire na ebeba. Nazonga susu na catholique. Na kombo ya tata pe ya mwana molimo santo ame. Caméra 2023 président. Allez, a des livres par à Congo qui ont été kangana toke bon. Nzambe atikela Nzambe, pe akotikela Nzambe. Nazo biso Nzambe atikela Nzambe akumisama. Ndanga makambo ebimi. 18 ya bande kwa ya nania Kabila awa. Caméra za quitté. Caméra ndika mtu ateki mboka. Mais caméra za ki pion munene ya Kabila. Nana lobaki mwana ya maki. Abuna kante. Atamula kante. Et là, la caméra a tabino lokula kanyasa. Et la caméra était asali. On a foututé. On a terroriste politique. On sort. Mais azolo pourquoi on a bisayo. On a bisayo outrage no local. Caméra lobibo. J'ai vu dans les réseaux sociaux. On a parlé de ma femme et ma fille. Fille anga tout à tolo fille ndé choraya mwana JB ayote kami. Tashabala mama. Likambote mais ana makila na yi. Abela mama na bango. Caméra beta amida 4 mbata maka choraya soka sui caméra mimi na libelete. Hein? Na zo biso poli kama makila. Na bime komo na tale. Mwana moto. Hein? Makila moto ko sakana te. Hein? Mande ko ngai. Osoka. Alors quand j'ai vu ça, j'étais allé montrer au chef de l'État. Parce que il est spécialiste dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas outrage envers le chef. Ce n'est pas des injures. Caméra nous voit quoi? Le président passe son temps avec les réseaux sociaux. Parce qu'il est Internet. Il est spécialiste dans les réseaux sociaux. Est-ce qu'on va te bazali? Bino bato bato avocat président. Bino bato bazali. La vérité. Mais ça c'est la vérité. Mais pourquoi qu'on va ndenge wana? Il injure mon président. Hein? Caméra, lui, toi, tu es Burundais, tu ne peux pas jurer mon président. Hein? Lui, il est Burundais, qui n'est pas Kourouzi, t'as coupé. Hein? Alors, j'irai, le président. Quand moi, j'ai entendu cela, alors je plairais. Mais est-ce que en fait, qu'est-ce qui t'a dérangé? C'est le fait de dire tout simplement que pourquoi il est président de la République, il est spécialiste en réseaux sociaux, c'est ça? Non. C'est-à-dire qu'il passe son temps sur les réseaux sociaux. Voilà, le président ne travaille pas, il passe son temps dans les réseaux sociaux. C'est Caméra vous l'a dit. C'est l'injure, c'est l'outrage envers le chef. Et c'est mon temps là, mon temps madame. Enfin, ce 20, je crois que le verdict sera prononcé et on saura peut-être le soir pour l'inviter à Caméra. Nous sommes déçus. Nous sommes déçus. Et là, on a dit. Et là, on a dit. Parce que le dossier Caméra est un dossier politique. Moi, je te dis maintenant, Caméra jusqu'alors, Baboumi a corté. INC toujours d'accord, toujours allié. Espérons que le Cabi, parce que Caméra a saisi, on a pris quelque part, il a saisi les Nations Unies déjà pour la Marambo. C'est-à-dire à comprendre que Marambo a tricage et allié. Mais la Nations Unies a saisi la table peut-être. En 2018, Balingi va proclamer. L'Union européenne, l'Union africaine, paiement Toya.
Kabila na poko nanga proclamer Tshisekedi abimi basala Congo. Ba oni bani bana nous a pays indépendant. Tous sous colonisation te tata saisir bango Galata lobby Galata 6 km là c'est mais imosonera caméra azwambana na ipo ba musu asima bazwa mais ce qui est faux ezali. Pourquoi kaka ba caméra ba yuma bazali banda bandre kimbuta ba libanda José Makila ba libanda ba mene ba libanda même azali ministre intérieur mokolo bere rouge bango tu ba libanda ba neni ba jekani ba libanda. Pourquoi caméra a sacrifié pourquoi caméra na côté pour ba mogiki mais nazo bande ma vérité pourquoi caméra babi miseka c'est azwambano na ye et puis combien d'années caméra a 10 ans caméra a 10 ans mais il sera mystique 2023 na lobby a kolekate kaje du say baby anyati mo potu na mo potu. Merci beaucoup prophète Ngefa, merci beaucoup. Je crois quand même le tout dernier point à toucher, aborder, c'est déconfinement. Plusieurs pays ont déconfiné, bah peuple na bango, mais na Congo jusque-là, on nous parle encore. Il y a ajout, il y a 15 à 10 ou 15 jours encore. Est-ce que c'est encore important, il y a qu'on confiner, il y a qu'on continue à confiner bateau parce que les lots jusque-là, tout le monde va travailler dans Zano. Ils ont évolué, ceux qui déconfinement les lots ah ouais, et bandi. Bateau va téka na Zano, bakosuka wapi. J'ai l'impression que c'est comme si c'est encore touché encore na mémoire il y a peuple parce que Zano les lots quand même qu'on se le dise. Bato belé et coller ça bato belé puis bato belé oh ba ko ça activité qu'on a kati ya Zando mais bango ça misane balingi to samboka ya bango to sana un gouverneur to leli kimbuta et les ça confusion ce côté côté ministre intérieur à lobby que va suspendre ba travaux côté gouverneur de la ville bien au sale c'est quoi bino mona mboka ya pelengendu ya ndengeni ministre intérieur oyo mokonzi ya gouverneur il peut suspendre le gouverneur. Alors, il a suspendre yango pour le peuple. Le gouverneur a dit pas question. Et que ça, les mots à boire, ça, quelle assurance le gouverneur a Zana parce que déjà comment on a foi non pression précision yango bakor bo mimboka mboka tamala bakor te yango conséquence yango monsieur parce que gouverneur et Azana na momo lo bana ministre intérieur c'est le patron c'est son patron à cause suspendre ngonga yoso ministre intérieur la suspendre l'assemblée provinciale osomona mais azo prononcer yango ba godin po bazawa il ne parle pas rien ils ont cette mbongo ezali qui est qui gouverne qui coalition et botimo potu na mo potu est-ce que gouverner tant Kabila Zalaki na PPRD na yo gouverner ministre intérieur na ye oya PPRD à lobby ton secrétaire permanent il y a IDPS il y a PPRD à lobby yo gouverner bita regarde aujourd'hui les accords Ngobila n'a pas peur parce qu'il est soutenu par FCC. Quand on parle de FCC, autorité morale, c'est Kabila. Et homme sous azomona tozana makasité chambre ya te ba interpeller ngai na cadre na sisa mosala na ngai na cash qui est l'autorité morale, c'est le président Tshisekedi. Alors bango ba contre le parlement nini mongote akosala ndenge nini mboke kena kao on n'a jamais vu. Ozo ba gravio mona pe ministre intérieur atinda ba policier ba kanga parlement ba siéger te mona yango. Vérité ou réalité, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Alors, vous étiez en train de suivre votre magazine Vérité et Réalité, certainement. Partout où vous avez l'habitude de nous suivre, nous avons reçu pour vous le prophète du peuple, le prophète John Ngefa. Je crois que nous allons le retrouver très très prochainement, toujours dans un autre numéro de ces magazines. Prophète Ngefa Tokomi Nasuka, Bandeko Lycéali. Comme tu peux sambote liboso na bakongomani nyonso bazolanda biso surtout papa Félix na Goma na Cargo Zambia pambola yo papa service air na maman bolonga na son abi mama kanga papa Félix pana mama ndefu awa o kanga ngolo na mandefu na ye kanga papa Félix mama ndefu na kanga mwanyo mititi ngolo pambola yo parce que loboko epesi oyo pe bate mais Nzamba zoloku to pesi mbote na mama na nga batondoko aleki ba science na kitoko na Genève papa na ngai papa Ngefa na cap na Genève grand prêtre de Bossal Nzamba pambola papi Ngefa professeur de la SAPE oya yo yango wana kolo apambola yo to pesi mbote na boxe boxe likando mwana emene ya mwana Italie yonde makambo wana pina zali premier conseiller na ngai ya munene et puis to pesi lisumbote na
papa Guillaume otobengi tout la mwisi. Ah, tout la mwisi nzoko vimba na papa Guillaume. Papa, on a dos avions de terre. Mais ezo ya na lobi ezo ko ya nde na avion. Papa zala mbubu vimba na santé na vie. On pesi ngai to pesi nzambe akufuta. To ngi batamala mbubu. Oyo bazo promettre basala kate non. To pesi mbote na biso na Eric le boss de boss, patron de patron. Alain de yo mo bisingai. Son premier avion ezo comment contribution na pa Alain de pour la connexion d'ambassade, il y a moko, beaucoup d'anaye. Merci beaucoup, boss Eric Lé. Et puis, tu peux si mbote, les sous na Mami Bomolo B52, la carte en vers Sokolo à Pangolayo. Et puis, apôtre Elias et Pedro, moi, na dit na bala sol à Saïma Soumute. Il y a un autre en Afrique, Kolo à Pangolayo. Et puis, Mbote Yasuka, tu peux si balanda, surtout DG Alendele. Merci beaucoup. Un caméraman intelligent. Gédéon. Gédéon. Tant que papa Zagina malade, c'est lui qui faisait tout. Malgré les caméramans. Mais il y a directeur. Après, Alendele, c'est lui. Parce que Naokaka, Alé va bien gagner patron, il va bien gagner chef. Moi, la mouké, mais le mot ougandais, mais très vite, ça y passe au Ouganda. Et puis Ougandais, nationalité douté. Très vite, pour quand la vie sur ma colonie, allez, pour la pambola, et moi, tu as souka, na ko pesa na kaka, moningo, millionnaire, milliardaire, tout la nina bengai. Wana papa Félix na goma na era do ningana 6600 volts Simba yoka nani wana Laura Sokoko soki oboyi okamati grenade ochei moi désinfectant na kati tango ochei kende opanzana lingi ya Gagame na James Kabari soko boy sala mukini na yo nzambe pambola bino numéro na nga boyebi spirituellement ko bondela tu as problème spirituel toza pona bino ko benga na 043 89 610 49 41. Merci mingi o bakena pas l'ende le pape sa numéro na nga ponga lo ba moi vitesse et ezali malamu ozana problème spirituel physique toza wana na balende le pona ko bundela bana Congo to finga ka mutu te la démocratie c'est débat d'idées oya malamu okamati oya mabe o rejeté na papa moko azali ko menacer ngawa tel homme na zana numéro na Kinshasa mbala simela kotanga numéro na yo il mérite d'être jugé o nga iba million na bino nga iba million na bino kuna bazui ba million na iba million na bino na zolo ba vérité ta mutu na ba to ba okanga moto mususu ana 36 puissance ya coronavirus pe bo silinyos o kimi nga na fingi nani na so traje pa nani tel homme azobanga tanga prophète Nzambe te impoli très impoli ozali impoli makasi tel homme de Dieu te ou bien prophète tel homme nga moninga na yo ongane moninga na yo na moto Nzambe keba keba ba grimace na bina papa mbosala kawana il mérite d'être jugé. Attendre par la français, attendre dans français, attendre. Mboka ngo bozo tendre bango. OK? Voilà. Nzambe apambola bino, pambola to kusunga bino na komo na Yesu. Voilà, merci beaucoup prophète Ngefa, je crois que Banekoyon surtout Bossala ba menace, il faut arrêter parce que les Congo nous appartient en fait. Constitution kolobake na ba congolais mutu aza likolo ya mninga azate. Article 12 de la constitution. Merci beaucoup. Alors on se fixe rendez-vous pour les prochains numéros de cette émission. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à Gédéon Loy qui est derrière la caméra, Jordan Panzouké sur la réalisation. Merci à Chouchou Natati, la véritable femme d'affaires. Joyeux anniversaire d'avance à mon vieux le commandant en chef, leader incontestable, incontournable. Il n'y a pas mieux que lui. Merci aussi à Bandekonyo surtout. Il y a Jani Sita Antsongan pour tout Bangamichou depuis Suisse-Irlande. Merci Nayo. Je crois que Biso Awa, tout ça l'effort, c'est ça. Atika Mouinda Kopela parce qu'on ne sait jamais. Peut-être Koko, Koko Loko, qu'on a vu sur Moko Ali, Aoki Koya Azwa relève. Merci beaucoup. C'est par ici que nous mettons point final. Merci à l'équipe. Nous surtout. De Koutani très prochainement. Soginzambe Agopé Sabi Sousou. Makasi. Au revoir. Bye.